Amen. Vota. Amen. Bande Évangile 9. Bozana expérience. Boti l'église ndenge na ndenge. So batuni batumususa ba uti na 5, batambola na 10, batambola na 15, batambola na 20. Mais oiza siko na présence église loba, c'est la différence. Ce que différence ténèbres, mais singeli ténèbres et de mériter ma baptisme lumière. Ndenge bakomina Esaïe au prophète Esaïe amona Esaïe 9. Mokili momba batambola ki na molili. Omoni tango molili yaka avant ba lume mwinda fo molili eza mais siko tango molili ezalaka batnyoso basepelaka peut-être batama bende basepela na molili. Amen. Moto tango abota maka directement mise moni esala andeni bakoma luka ba mesurer ba chana loboko boso akoma komona. Gloire à Dieu, bama bazana d'expérience bana musu babota ma peut-être par hasard 2 jours bien 1 jour à moni mais musu il y a 2 fois 2 jours à mona nante. Amen. Même ni amatango bota ma mission direza kamoli. Mais quelque temps peut aille au monde. Voilà mon kilinde Satan alingaki azipa nyoso na molili. Molili ya nini? Molili ya modèle ya losambo. Donc modèle ya losambo ceux qui mutazo semble la modèle nzamba lingite eza molili. Ceux qui mutazo semble la modèle on nzamba lingaki modèle on nzamba lingaki atindi yango à travers ko bota mana Jésus. Pourtant, les pharisiens, les scribes, les temples, les autonda, les synagogues, les autonda, bazala komona le sambo kitoko, même Marie, Joseph, babotami na temple, babotami kakana le sambo wana tiba yukuta Jésus abotami, aiko kuta ba parents na 4 églises ba pharisiens. Mais zomi ka koyebi sabon ke ona kutia wa eza molili. Eza le sambu tata zo sepela nango te bo changer makamona ye nango po lumière ndango batu balbi non ya lakisani mwana muke photo bomaye ya wana baboma ki Jésus po ba monika ye ko changer donne ay ko pesa différence ya motema nzamba o ezo sepela le sambu motema nzamba sepela kanango na mukilo ezana ba le sambu oko sambela ongangi nzamba sepeli te. Dans ce preuve, il y a 450 prophètes de Baal. Babanda mi benga ba prophète. Bachie le sambo donc konganga. Donc ça veut dire le sambo ya konganga banganga la libanda wana za le sambo ya 450 prophètes de Baal. Preuve ane que tant banganga ki zamba yoka ki a répondaki moto kitaki. Donc tant bango ba sambeli eli alobi bon bino bo sali le sambo na bino bota la siko différence. Bota la siko différence ya ye le sambo assemblika na mwa mukuse na mwa konganga te acheka ka tata yomoko yoka mimoni sa me bango banganga konganga na banganga ki basala nini bamoni bangangi trop balubi non peut-être nzamba zo kate to banda ko mizokisa to banda ko minyokola to banda ko mituta même na nzoto. Donc ba le sambo ezali ponzamba yoka fosala no jeune tongo tipo ko lia teza le sambo molili. Le sambo, il y a lumière. Donc, salaka kamalamu na motonyoso, même ennemi, même mutukumona mungunate, salaka kamalamu, c'est plus que jeune ya moto asali banda tongo tipo kwa lete. Le sambo molili zanin. Bomona événement yaka butu ke réveillon veillée de prière bakenda ba veiller banganga ne sachant pas que tant bazonganga veiller oyo ba voisin bazali bazana besoin balal bana besoin batanga na kimia mais église zonganga ba voisin ba pembeni mbunda musique le sambo amolili. Alors nkola yeko yebisa batu ko le véritable veiller salakaka. Donc celui qui veille selon le comportement, selon les actes. Donc véritable veillée ya molimo yango wa ya ngwana ndenzamba zo sepela nango mais mokili ba moni on dirait le sambo no suzan ndenge moko mingi balobaka nyoso zaka le sambo moko non nzamba na principe na ye. Satan a un principe ayaki ko cha le sambo po batutan bazomona ke do sambo to sambla
on dirait Nzamba azo répondre que Satan azo répondre pour te couvrir bango que lumière est na bango te. Voilà la lumière. Jésus a dit je suis la lumière qui lui dans le ténèbre. Alors lumière rango ba etufa ki ba bomba ki Jésus pour ba moni que aye na vérité aye na lumière. Le gars zaki donc prince de la paix. Yangwana abando te ka kimia bolingo esala bolinga na bino même na mokilo ba yemba nini bolinga na bino pote ba mokilo ba yeba kozali ba yekolina. Bon, est-ce que bolingo wana basi balingana? Est-ce que l'église no selingana? Division. Mais division mokolo division zali nani? Mokolo boyo kani nani? Abate kabino ko bengana munguna? Bengana Satan? Prière du peuple de Dieu ngomela ngomolo ba vande sika. Namuta mabe namuta malamu vandane ensemble mabe na ye tango otala yo muta malamu akolanda peyo. Menena bisambeli musifo ko bengana sa ba bengana Satan nana mona na quartier na bongo Satan kima. Ba bengana na bandako nyoso Satan nana mona ndako moko Satan longwa. Mais awa ba yebisi bino ko benga Satan te me sala malamu ka zo sala Satan zo ke parce que Satan akoka malamu ya justice te. Satan li akoka malamu ya lukola muta kabeli yo pe kabeli wana malamu ya Satan wana donc akabela kasika ba kabeli mais malamu na Nzambe na muta sala ko malamu te salele malamu kozongi sama bena mabe mais le monde dans vengeance moto elanda bango moto etumba banani banda baloba moto feu nani amona moto longo ekekuna dans le samba moli ko kende veiller à butu za le samba Nzambe za le samba nani ko samba na butu po ba mingi baloba na ba oke Nzambe soke azali kolokuna po banda ko yoka le samba banda ka ernin 0 heure Nzambe bandi ko yoka ba koma na Bible place nini mingi bakende ko ya kola na église bazalite mingi bazwa ba problème na bandako bon ba yebisa biso na ndako na biso mama bana na bana ale bola mukabine nyos ale to banda sa mponzamba chel to déjà yoka mukina minuit butu prière mais kola yo ebisi bana na libota na ke même ata na ndako bozana tina ko bando la musa batute la muka to bondela bolali na kimia harmonie entente bolingo boyokani bokola la pongi na kimia mutala musa moninga te Nzamba pesa balingami makabon tango elali bango po oya ko lamuka subutu ko sambela oya okende ko beta mbuna na église oya ko sala ba n'importe quoi jeune ya ko kila tongo tipo dona moyo yo mutu banda 6h ti 18h mutu sa lete Nzamba sepeli don libu mwa mutu nzala Nzamba sepeli ezalo samba moli nani para nyoko la kabana ne popesa nanu bango biloko bali ate journée mumba bongo opesi bango na poko bongo para zo pesa mwana ne mbongo sanka tuna ye sanka pesa ye mikumba sanka pesa punition bongo Nzamba salaki yo po kabila yo fa nyoko lonano Nzambo ya sali likolo na so asali yo po asali la yo salaka malamu nde ya Amen, bande kuna Kristo. Est-ce que vous comprenez? Nzambe po yoka mutu fo abenga batu bakende na ngomba. Jésus le bak Yerusalem suna ngomba te bien na Jérusalem te. Esika nyonso zali senga sambela Nzambe na bomo ya koyo, akoyo. Pelo samba ko senga après bon bande ko to na tango prière. Bon banda bokota ki bokoma bozalaki na tango nini? Ya distraction. Awa na ilobande boso kota ki wana ndeba bandaki amutal be kimeza na komona Yesu Kristo na za bokote sana pri bon tango yeb sabino ale to komona tango prière ale muta senga désordre eza manque entente manque ya bomoko so ba yeb sibino botele mabosenga est-ce que bosenga eloko mo bino nyonso demande ko lekawa nini musa osenga kateka bien azan ba yoteka bien te baninga ba yoteka doazo funda no baninga ke bango ba yoteka ngana oteka bien te musa osenga bana ba yaka misato fo ba samitano musa osenga ngapoto na kena te vision na senga banda kalezo amate musa osenga mayele ngana zo na zo ka premier te kaka yele kaka premier nga pena le ka premier musa osenga poste na yepo kinganda longwa yepe
Donc kosenga wana nzambe akosepela losambo moli tantôt que kosenga nzambe azosenga na kati na bino boko yemba boko yoka mateya ndenge bozoyoka bo mateya donc nkola azosokola milimo na bino kaka ndenge liloba ezoteyama boye na bato bana ba problème solution ezomona eza église te que bon allez bato malade batelema abo bato nyonso batali moto malade azaka malade bamande ochola déjà ya solo yango na kondi boye allez pasteur bandi nzambe salela bato fungula sala pasteur akomo tinda nzambe est-ce que nzambe amwana tinda ya pasteur attendez qu'on a bien quoi yeb sanzam teke kolo bigisa frère jamais aza mwana tinda ya kondete kondende atosa nde yao yangona jiji abana loba ta foi t'a sauvé mais abana loba nzambe bigisa ye non ta foi t'a sauvé lève-toi et marche ko bigisa man église loba zateke puissance ya kondende ko bigisa yo puissance ya musakoli ya pasteur nde ko bigisa yo ko bika na iloba foi na yo moko na kondima kenzambe na ngande na yawa nkola kosa akosala Exactement que pour Bobika, date boye, venez nombreux, guérison miracle, date boye, batiaka ngo du 28 au 30. Parce que na fin du mois, moi salaire côté na poche malheureusement. Bah ça bandi ko mona ke salaire monsieur comme ya balé 10, ce que batia du 28 au 30. Bango nyo ba ozonga da ba poche vide na ndako. Alors ba mado changer type peut-être les 15 parce que peut-être les 10, bien les 12 ba bazu salaire. Donc miracle nzambe zakana jour mokote. Et ça a date moko muta programmé en côté. Miracle nzambe ndeki bozo wana nzela et c'est salmé déjà. Même ti bozo songa miracle les amis coloniaux nios seconde nios bo batala ke date bo nzambe ko sala miracle mingi ba benga bino na awa na Gilles Sainte Thérèse ba sala ebele campagne ya guérison miracle. Mais peut-être mikolo ko ma diminuer. Et ça va les sous mingi hein. Parce que le bassin yebis lumière moins de ces pelades d'agir. Ndé bino bozawana soba bengyo ke passer moko auti na Amérique ce qui a sauté kaka malade sili. Bo kende. Satan ça un miracle na ye. Ya Satan de a programme kango. Donc au miracle Satan on a Jésus le bak mingi ba ko sala miracle bi kamo sili pour ba séduire même ba élu. Yo mondi mai lo ba ko landa miracle Miracle il a nandé. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Est-ce que Barbie, voici les hommes qui accompagneront le miracle? Boba kene na bas stade ko tala miracle bazo accompagner miracle. Tant bazo accompagner miracle. Est-ce que miracle za kambango? Yo zo accompagner ngo oko atteindre ngo ndenge. Miracle yaka na seconde. Yo Barbie yaka date boy. Yo zo landango. Malamu yango elanda yo sike uzali ate utaki musika yako zwayo. Bo bazo accompagner miracle le samba moli bazaka ko sambela na ténèbres yangona ba division bana obandoki yangona musomi ozwa musala te mingi ba paraba ina bana awa bana nzamba yebisa ba komana bible enfants obéissez à vos parents parce que bango bazali banzamba ya place ni baloba ki ba parents bo banga bana po bana ba koloka bino et ça nulle part. Donc, baloli enseignement et petit trouble dans le foyer et petit trouble dans la division et comment on a sans problème. Donc voilà, c'est ça le ténèbre qui a beaucoup régné. Ténèbres que les règne mingi, il a fallu présence, il y a Saint-Esprit. Présence à Saint-Esprit, exactement que présence à condamner moi na bota milibido moi na mobile. Moi na bota moi na mobile inde église lobanaya. Donc l'église le banazam en tant que moi na aiko kuta ba mikolo ba kena mbonge na bango nde Jésus aiko kuta ba mikolo mais tant que tikali âge à 12 ans bango ba 50 ans ba 40 ans ba 60 ans tala moi na 12 ans akomo lakisa bango les gens ne comprennent pas. Donc l'église qui vient après c'est ça qui apporte la lumière ou que lui na mokili mobimba bana besoin église oyo. Noir pas a besoin qu'à mon amundele pour andima. Mais ce que vous avez maintenant ici, c'est la réalité et la lumière divine qui vient d'en haut. Ça lui regarde. Parce que le bonne chose ne viennent qu'après. Nalinga la pe boloba bozo baliboso mayele sima.
bino nyos bino bozana expérience bomona pona aucune église faut battre tapis rouge rideau rouge ba poto faut balade sango bilamba est-ce que mabele ba poto basengi balade sabango soki mbongo ezali zwa mbongo pesa mobola za wana atala asalata commerce parce qu'on mbeli kongengisa ngona Christ alobaki le tombeau blanchi donc bazongengisa église mais babola batondi olie kozambon ko pesa ko kabela babola bazobongisa koleka voilà le tombeau blanchi nzamba sepelaka nango te tapis rouge rideau rouge magie blanche mokili bazali ko comprendre te soki nkolo aye pona ko laksango parce que mokili bakoti na le bois. Ne sachant pas que vous tapez église à l'okuta pe mukola suka omoni lo la te mais le sambo bozanango obligatoirement bo semble na solo po mukola suka mutamuta mona mboka na ya j'admire courage abandiko bangunza ba église kola bangunza botala mpeve en longue donc bo bazwa ki mpeve ba bono mona pe ba vision bandoto mais ba ko reconnaître que non église a solo yango nepte so basala ki mabe. La reconnaissance soit mingi bango de terre à terre. Attendez un jour, les blancs viendront vous annoncer. Bango moko baroya ko yebi sabino c'est ka Paris maintenant na katna mboka et RDC. Ma bende po bandele na congolais. Cantique nouveau boyemba, mokili bayemba ngote. Menzambe a composé nzembo na ye mokili bayemba te. Ville sainte, oh mokili ba yebite, église iloba, oh la lumière bimi, pote lumière yango dezo laksa, makamunyo so yaki na motema na ya. Jésus a yembi cantique, Moïse a yembi cantique, mais t'as la grâce bino bozana ba lakisi, Moïse a laksi même na ban Israël te. Jésus a yembi même nzem, a laksi même na ba porte te. Ndeko na bino ya yembi nzembongo, ba komango composition ya yawo na motema na ye. Pour uniquement étambolisa et là qui s'amana ba ponam naye ba véritable élu naye c'est pas pour m'enorgueillir soit pour na ko se vanter les gens inutiles parce que toi ba paya pe balekinze nzela mais que le monde sache que il obé botam na RDC moto sa ko minimiser ango a ko rejeter ango a ko ignorer ango mais c'est ça la véritable voix divine o ya wache le colonel église. Tika ba oba kuboya baboya me lo sambo na tata lilo banaya bazina bakombo bakomi komi na bamir me awa boye ndenge ni bakomi na mir te me boye ndenge ni ya tata publicité moko ezalaka te mais lo sambo mingi bokomi au monde na photo ya pasteur tozomona etikali moke campagne ya ba député sikotala confusion ezala koto yo photo ya ba député, photo ya ba passer, atabino logo mosali na ndamba cha logo na fiche na elongi na mosala nango ni nini c'est ça le ténèbre est-ce que ndeko na bino misali zo mona na bomona ka photo na mur boye ponani na cha banderole bande a jouer rôle nini amen. Boya kandenge nini na martyr pe ata logote molimo na tata ndezo benga ya moko bo bazaba pona me olamuki lelo kende église loba sans que ba benga yo mosala tata yango wa amen bande kuna Kristo leptende kuna bina lobi mabe actually l'église Zamba a besoin ya l'église que le monde sache qu'il y aura un jour comme dans la Bible il y aura un seul troupeau un seul berger. Zamba a besoin que kabula molimo ne apesi eteni ya molimo na église telle apesi eteni mususu église na église telle molimo centre kabona kabiteni biteni molimo yango na Christ a réuni ça que ba porte nyonso na ndako na Jérusalem bayamba molimo bango nyonso ensemble amen bande kuna Kristo parce que mokeli bakende déjà na lo yenge yango na masanga ya yanga ibaze na fête bameli croyant que c'était ça la véritable boisson mais ne sachant pas que Maria seba que moi nanga ayana makambo mususu asika ko sala ayebisi mais Jésus kuna masanga esili est-ce que Jésus akendeke na mbongo po apesa basomo masanga ezaki mokano na tata message o ya kala balangwe batondi nango biso to so sambelaka ba pasteur bayaka balobaka bombela biso place tokoya kuna sona tiki
famille tala ka ba vivre ndenge nini. Mais est-ce que bayebisaka bandimi? Bayebisaka bandimi te mawakaka na mokili yango wana parce makambo malamu tango yaka bato bakomprena kango lisusu te. Mais Jésus tango abi bon mayo boya na bayebisi bapote bosalaka makambo koyebisa bino. Est-ce que albi bakanisa ki que Jésus akoyebisa pote bobimisa mbongo na bondo soma basanga? Non. Ndashi yango abenir albi bo pesa bamela. Momeli ya liboso momeki albi oh mais poni basali biso boy. Ole ba pesa biso nanu oya kitoko ata yanga ye ata sima. Mais ba pesa biso nanu oya ngai to sto tondi c'est vrai ba musiba sia tondi na enseignement nocturne, enseignement terrestre, enseignement charnel, enseignement démoniaque pour Satan. Recevez, et ça Satan. Jésus a le bac na bato recevez ba quoi ipe bazo bilinga na mabele. Mais bazo makamwana wapi. Bakacher na 1980 babotamba bapuma bayidingwe na ba wemba bazalaki wana nde bazaki kaka telemi na musika cheka boy muninga pe akwe biloko wana zaki na mishwara pembe yangwana bazonde ona bitala micro yango wapi mishwara pembe tala molili bo balandaka biloko wana milimu na bango ezokanga na prison ya Satan. Mais Dieu aussi a besoin de sauver leurs âmes. Parce qu'à quoi bon? Mouta simbi Bible, c'est dire on a besoin d'âme. Mais Bible est comme commerce pour pas simba Bible mouta moutopo à régner, à dominer, à commander bon, à yebana. Voilà, c'est à tel point que l'Église est commis et belé, c'est la désolation. Dieu n'a même pas besoin de 2 ou 3 ou 4 églises dans le monde. Voilà exemple là-bas, musulman, monde entier, voilà ce que Dieu a besoin. Il n'a pas besoin, balabala moko 3, 4, 5, division basambeli sur le diable qui règne. Voilà, message à tata. Nepte suki konda choli baninga. Bache kitio, bache na couple ya konda wate. Mais l'église monsieur que nous kuta na madame na monsieur nana ebi moi basi ya bapotre nana ebaki basi ya bapotre bavanda kina kiti moka Louis XIV bokita Louis XIV so bachi yango po toke nangwa bo Louis yango azaki wa to mondi Louis XIV so que Louis X so que 14 pour meilleure chaise ya l'église Louis ba former na 15 après peut-être monsieur c'est qu'il y a des données 20 hein? Pour Louis, ça combat mout. Parce que avant de Louis XIV, Louis XIV, on passe à dessin belé, dessin imposé dans le monde. Les autres dessins imposés dans le monde. On peut frapper miso. Parce que Louis XIV, on a une couleur rebelle. Il y a une couleur rouge, blanc. Magie, na mawana ba protocole hein. Balade sabango ba jipe noir na blouse ya rouge hein. Mais bana basi ya bat bazwe baté bazo kenda bango wap mawana ba protocole hein. Na ba jeune garçon balade sabango tenue noir blanc ba habité balade tango pona nini ba les noir blanc ya ndenge bazo lata pona sainte ils a tout bleu noir té sainte balata noir té noir pesa bien sûr sa couleur mais ça symbole Satan impose à bolata sabatu boye pour nazwa facilement tant ya kokoma wana. Voilà le diable comment il est en train de rouler le monde entier. Qu'on le veuille ou pas, le monde sera éclairé pour cette bonne nouvelle qui vient d'apparaître en RDC. Mawapo est bandit dans RDC, hein? Mawapo est bandit dans poste noire. Mais les blancs verront et ils viendront. Et ils annonceront cette bonne nouvelle, l'apparition de cette bonne nouvelle, qu'ils veulent ou pas. Boba boy est talibango parce que mingi bazo kende enseignement ko luka charnel pour bazo mbongo pour ba koma na boy lilobaye na mokili po et enrichir batute ndé lilobaye pote sangisa mabota nyo ko boya ka mutu na famille sozo boya mutu na famille ozamo sambelite ozana molili ko boya mutu na quartier so boya kabaninga na kato solaka na bango te ozana le samba molili merke ozana iloba oza toujours na ténèbres ko boya kabato na zandu sika ozoteka présence na yo et apporter qui est-ce que biso aboteka bopotaka kimia
mingi bisika bateka kaka ye moko azo troubler bato ozana na moleli okozala pe ozana losambo liloba mozana no ko demeurer na moleli parce que makamnyo sa mokili ozolanda ngo bino bolanda makamnyo sa mokili te yango na mokili ba préparer na ba fête bino bo préparer na ba fête voilà losambo moleli tamba préparer ba fête on a église na biso tona fête ba rolia nini mesuni amen ba komela nini ba masanga donc nzamba na besoin nango donc fête nyo sa mokili ezali asa bino meilleure fête ndenge boye yenga boy na jour la sainte sainte c'est ça la meilleure fête que vous avez et le bami m'a pour critiquer baninga te mais on est tenté de rouler on a mis les fidèles, les chrétiens sur la roulette. Parce qu'on roulait pour ce mutazolanda le samba lokuta akomona nzambe te. Nzambe za lokola immigration ya bamndele. Na immigration ya bamndele ata ona 10 mal ya mbongo. Mais ba document no za complète za correct te. Même document moko na mal no mbongo ba kozongisa yo direct. Voilà nzambe nde sika zali. Immigration bamdele ata papier moko ezangika na i zonga oh moi j'ai l'argent oh je suis tel batalaka zamba zandenge wana alinga ka lokuta te alinga ka biloko ba sala recevoir alinga makamo zamba bien-aimé dit Seigneur pourquoi ko ici ça maloba na suka est-ce ça salinde kona mutasa comme un esprit non mutazo sambele oh Seigneur na elonge baby esenza na besoin nango non eza ba grimace ya ko bangisa ba peuple faible lilobo eza makambo yako atapona kusala atapona losambo atapo kimia evanda na baninga kaka maloba kimia yango batei babanda ka prière du peuple de Dieu na kosakola boboto na lilobo zana boboto na famille zana boboto esika nyonso zali zana boboto longola maloba nkanza côté ya konganga wana eute pa satan molili côté ya butu lo sambo molili lo sambo na liloba sala kaka malamu tika véritable jeune konyoko la nzoto tongo tipoka te po parent bozaliawa nani mutapesa kabana ne avant pesa bombongo ya minerval apesa banana tumbu punition bien etinda nano boy kenda nano bongo so akei bongo to osaleli no bana batila ka bongo biloko ata batindi bongo na musala moko tata punition moko te. Voilà molili oyo evanda kini na balosambo molili nde trouble mokili molili wana nde salike bato bakomote bato oya zwa katako zwa wa bala katako bala wa bota katako bota wana za bisala sala makamnyo so na satan simbia ngona maboko ape na miracle le diable il a toutes les miracles mais à quoi atteindre miracle à Yahweh mais il en a plusieurs viendront ils séduiront même les élus. Vous serez même séduits plus tard. Miracle, monsieur Sokobima, passer à terminer balai à Karsina Makolo, tant que Bamona Bakoloba, Zambé, Atindiye. Ce n'est pas ça le miracle que vous allez suivre. Mingi Baroya, en Amérique, Bazali, a terminé Boazou dans l'espace. Awa Soki na Kishasa passer à Banou Matande, Konda Telmi Boy, Abandou Telma Comitiawa, Mboke Kobuka na Bakoya. Le miracle démoniaque, et ils allaient pas frapper. Miracle mi tourné dans la télévision na yaki pe na big le diable sauve aussi mais entre temps tango big simu okoina mabele bazui dra ya mwindu bien ya bleu bien babwa que le bazipio na nzoto et c'est ça que Dieu a besoin et ça ba aventure mais ba aventure bato bazo kosonner pe ba olanda ngo makasi awa bozo kolanda aventure awa c'est la réalité divine. Baluyembo tata composa que 1050 ans dans la Bible qu'aucune église n'a pu chanter mais vous le chantez bonne valeur na mission tata bala bako yina kabino metika ba yina parce que ya wasi a chebino na maboko na ye bako benga kaya bino ke église ya ba magie mais awa wapi écrit to comment bisika mingi nde basi ba commune na mire. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Ici ba commis bazwaka ba écriture biblique ba tia ngona ba pentacle magique ba commis ngona mire. Tango otanga écriture wana ozakui wakao maolo ba susu ndako ya mutu amalamu akomaka na mire na ye nana akomaka na mire
banani bakoma na mur babandi awa bokomi na mur tokomi libanda banani bakoma na mur babandi soto longolika kande bino buvandi wana na ndeko o babisu sika babimi babandi bakoti awo mur yo zala boye baozana bakre na makal na basete bakumbo ndenge na ndenge Bible basi bakomi yango na mitema na bino boyebi ba verset biblique mingi hawa bakukoma eloko te ndako abule ndako abatabwanya amen bandeko na Kristo kombo ya ville kombo ya montagne kombo ya rivière nazi et kombo ba kombo église tozwa échange njili bazwa baptême bele botindila bato poto ma ya njili bachangu kombo église mangenge bato bakendeke na mangenge croyant ba kokuta na nzambe orke na bisika musupe basi bachana de mois sa vanda awa batinda bino na ngomba vanda ka isiko vandi talila kaka ya Yahweh linga baninga nyo yeba pe kozana boboto na batu babanda kokaba na biloko na quartier sike koma okobanda ndenge ni so bandi kokaba babiki ndoki église yiko longola bolingo ezalaki na ba quartier voilà mokilinde bebi parce que le samba molili mais le samba le balukule ye etalisbino ke na bana moninga yo zangi moninga zangi mbonga kufuta mwana minerval bongo yo zozela nini mwana onyo sazalewa za yo kolbaka bana na ngai nyoso bazalewa bazili bana na tali lo batozi ba sheke 30 oto yeba kite ba musuba ke ba musuba za intégrer na ba famille mais na musuba zokota minerval ti ba shishi ba étude na ba frais scolaire minerval ba ndo tinda na trimestre mususu $6,000 chaque trimestre calculer 3 trimestres 17 ans boktala bino moko ba musuna yebina ba kombote ba musuna yebina mboka na bangote ba musuna yebina ba parents sika bazalaka voilà ça là toujours bolam wana nkola kufuta bino tokani hein minga kukeneza te mamso ba échanger kola pesa ma message kaka moi vangu le reste on verra après. Septième trompette, Apocalypse 11, 15, page 120e cantique. Amen. Septième trompette, Apocalypse 11. Yemba la kite, mais ça n'a valeur n'ago. Naye, akozala, ukona libela, libela, ukona libela, ukona libela, libela, libela. Kelelo ya sambo. Donc kelelo ya sambo beti mystère yawe sambo. Yona yo yawe. Ya no. Kalipe azalaki. Fikate. Oh monete. Nikono na yo. Ozinangu ya no.
bakanu basengaka biloko ya mokili na yo eyaki elaka ya kosambisa bakufi beleyaki elaka ya kopesa libota na bazakoli baumbo na yo mpe babulami bapatano bamalaki lekele na yo eyaki elaka ya kosambisa bakufi beleyaki elaka ya kopesa libota na bazakoli baumbu na yo mpe babulami mpe. Ne soyez pas comme des païens, croyant qu'en méditant de vaines paroles, ils seront exaucés. Elaka ya kopesa libonda na bazakoli baumbu na yo mpe babulami bapatano bangalaki mbengele na yo eyaki elaka ya kosambisa bakufi beleyaki elaka ya kopesa libonda na bazakoli baumbu na yo mpe babulami te. Kotoka yo Yahweh Mozi nangu ya nyango Zalimi azalaki Yahweh Igaete Mozingu ya monene Zalikatanga yo Mozi nangu ya nyango Zalimi azalaki Yahweh Amen.